Voilà, merci Nabino Nyoso Bozolanda biso partout dans le monde, ozala na Poto, ozala na Kisasa, partout ata na Lubumbashi. Soko ozolanda Doznik Channel, Berthe Djonga moto na Nzambe, ezala na ba télévision na biso ya Kinshasa, ezala na internet, lelo na tombeli bino boye bolamu. Boye bolamu pour na émission na biso Doznik Channel, mais ndenge bozomona cadre o nazali tuzali na katia etonga les bénis de Dieu. Na les bénis de Dieu esika pasteur Ernest Mungu akambaka awa milulu ya minene utaki koleka oyo esangisaki ba papa nyoso ba artiste comédien ba musicien ya ndenge nyoso ezala ba papa ezala ba jeune tout le monde bazalaki d'accord pour na événement ezalaki awa mais lokola tuzana Chobi Nzunga azali pe nazomona Manix azana caméra, Chobi Nzunga na réalisation, na kosenga na Chemungu, mais tango nazolo ba makambo na ye esenga na approcher moko boyoka. Ndenge nini elekaki, ndenge nini nzamba salaki et réussir. Po eloko ezalaki très particulier et que mula ya kosakana te ebeta jour wana. Donc ezala bato bo balinga okende misala msusu bakenda te mais chose grave église plein kaka pe papa voilà to approcher to kutana na mosali nzambe pasteur Ernest Mungu Chobi Nzunga kaka na permission na onde tozo kende to kutana na pasteur Ernest Mungu Mungu mbote na mbote ndeko Berthe Djonga pe mbote na balandi nyoso ya émission na biso Doznik samba pambola bino. Voilà, parce que Ernest Mungu tozala la milulu moko oyo bande ko pe ba tolanda sikoyo. Mais na yebite yebisa biso nano milulu wana ezali di à quoi? Ezali lolenge ya kobenda bazunyo soba yepa ina Nzambe. C'est un programme qui n'avait pas de choix. Tout le monde aya tobondela Nzambe, tout le monde aya tokumisa Nzambe. Yango moni thème nangezalaki ya mbala oyo na kozwa. Il a encouragé, a fortifié, bateau ba échoué l'année passée. Coronavirus et bloqué via bateau belé, confiné quand il bateau belé. Et belé va perdre, et belé va continuer ba désespoir. De na bengi bateau nyon sobaya. Tout bandaki na ba maman, les kaki, ndé ou tout monde ya ba papa. Malgré mboula ya makasi pe mboule bandi 7h, 11h passé 12h. Mais na se ya mboula wana bateau bayaki quand même. Peto tombola kinzambe e bomoni oelekaki. Na kosenga na Chobi Nzunga, équipe Momba Doznik Channel bo proposer biso ndenge eyindaki awa. Ah frère José Nzita, comme ça tout se retrouver juste après pour continuer na musali na Nzambe pasteur ngu na kotala ndenge mbule betaki jour wana makasi. Ngai moko kututango nazoya na nzela na bi msusu nazonga na ngapo oyo na mono ndire kuna foin mais kokoma to komi kutu na kimvula ne bandeli kuna o sentir que instrument na mbula wana mezo dominer na mbula et fortifier ki yo ndenge nini pour mususu elinga ezala au frère en tout cas ko ya te frère José na moni mbula loko les autres déranger et ça la moi we po mbula bandaki avant donc courage wana fortification wana expliquer biso ngo ezandenge nini. Tant tout ça, les préparatifs pour nous rebondir manifestation au Songolo, tu présenter un dossier pour Nzambe. Ceux qui Nzamba confirmé, tu placé foi na biso par rapport à confirmation Nzambe. Et logo mogote ko longo na biso na foi. Mbule yinda e yinda te le kola Nzamba lo baike na kozana bino elongo, tu bi ke logo mo ko salem. Batu ba ya ba te mais tu bi ke logo mo ko salem. Yoko zomo na yemo ko frère José te fallait que aya avant pour mboula wana ndenge yaki makasi suna ba RTP ça qui suna ba linga yate et sauta les programmes où il aurait remarqué que journée ba maman mboula betaki makasi ba maman ba tonda ki ba bimi ti libanda mais ba maman ko mboula bandaki ne ti moi mais ba papa pena mboula bandi 7h il de kina ere makambu momoni ke na se ya mboula ba tonda pe après ba parapluie na bango donc eza makambu na bisote eza makambu Nzambe le cas de pesa qui est déjà programme na maboko to kotikat na mabondeli ne yemoko ne Nzamba sali que malgré la grande pluie musala et salem. Malgré la grande pluie mais musala et salami
ndenge esengaki. Mais frère José Nzita pe alobaki pe na micro na biso na kosenga na Tchobi Nzunga tolanda ye, comme ça tout se retrouver juste après pour tout solaper na pasteur Ernest Mungu pour nanto solliciter. Frère José Nzita ndenge alobi pasteur Ernest Mungu olandi pe lokola ngai. Frère José Nzita ye moko alobi ke tanga moni mbule leki azalaki kutu décourager alobi lukuna na kokende koyemba na banani po na yebi ki faut bato bazala po makambo yango ezala bien, mais alobi nazalaki kutu décourager. Maintenant koma awa to bandi malembe niti muke église etondi yo moko o sentir que muto yo bengisi makoma ipe na mois d'août. Mais c'est normal, c'est aussi une bonne occasion pour comprendre que Nzamba zanisika oyo. Donc c'est comme ça. Mbula ezobeta bato bakoya ndenge na mbula on a ba transport, on a ba embouteillage. Biso doki toujours un espoir. Po ngai na mama Esther Mosakoli to bimaki na ndako na se na mbula. Atako banga mokeza la kite, atako lenga mokeza la kite. Po to bi que déjà to pesa ki dossier panzam. Nzambe sandima ki le reste ya so bisote. Isa ye moko Nzambe. Ya moni mutu tu ayaki azongi ne sengo. Ye moko José Nzita zoloba ke so bobongi so eloko nyos bobongisa bobenga nga. Donc à se retrouver qui terrible, tout le monde s'est retrouvé dans celui-ci. Donc ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Voilà, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Pour nayebi ba milulu ya boy pekaka e bongisama. Eza na ba stade de Marty to yebi seri moko bata fiza ba FCC ou bien nini ba bongisa ba biloko ya bongo ba tia ba nini ba instrument ba biloko ndenge na même mbula tango ka ibandi e paralyser tout. Eza pe be église eza pe ba mbebele e bongisa makana ba biloko wana soki mbula e bandi e koma kaka kokoso, mais quand même amoni ki foi na yo eza munene. Alors 2021 oyo na ndenge yo moko mosali na Nzambe ozo déclarer yango epa ya ba fidèle ya le béni de Dieu puis na bat nyonso o balandaka yo bako retenir nini oyo ozo teya bango po balemba te. Ba o bazalaka a bayokaka mate ya chaque jour. Ba o bazwa nanga na télévision par-ci par-là. Tolobaki toi na janvier. Tout 6 janvier, ton côté jusqu'au février. C'est le moment où tu as un fondement pour l'année. Alors, tu as un esprit yambalo pour dire que 2020 est bloqué. 5 mois de confinement et perdre l'économie et perdre l'avantage et belé. Alors, tu as comme ce qu'on a moulé ainsi que tu as sakola que ezamboula oyo nzambe akusala au-delà ya autre monde na mbula eleki. Nenga Bible le dit que la gloire du second temple sera la grande que celle de la première. Donc comme il a tango c'est les chrétiens ba la mukasusu makasi batele masusu makasi afin que ba vivre différence par rapport à l'année passée. Voilà, tous on pas Tchobi to landa lisusu ndenge Mungu na moni pe yo moko mosali na Nzambe. Obini Nzambe na ndenge ya mukete. Bisa ba passer rebelle o yelaka. Libosa bandimi ya gobi na bongo te. Eza nsusoni na ebite o isala ka bongo. Okolo bani passer Ernest. Vraiment kobi neza domaine na biso so otalinga otali madame nanga otali bana na biso to binaka. Tant tozo bina to mona ke toza rien soki Nzambe wana te. Nyoso tokoza nango ekoza la kana ngulu na Nzambe. Alors to moni loko tokosa nango échange na Nzambe te par rapport au celibiso. Voilà muto zongi c'est la gloire parce que le coup mo la kayaye. Ndo moto bine la kaindenge sengeli to kuma me la kaindenge sengeli. C'est ça vraiment notre secret. Sko ba après oyo. Après journée oyo. Qu'est-ce que l'église, les bénis de Dieu, ezali ko bongis? D'abord, Ernest Mungu, en tant qu'évangéliste, nous avons organisé une grande croisade pour toute la commune de Kintambo. Tout le monde a préparatif pour la réunion. Donc déjà le 6 février, on a une réunion dans l'église du quartier Itimbiri. Le 13 février, on a une réunion dans le pasteur Yalisala. Donc chaque samedi, on a un quartier. Après tout ça, la plénière, on a un pasteur Bénin Sika Oyo. Pour préparer croisade ya munene na mois de juillet to juillet pour singler ça les maçons nzamba permettre le stade Vélodrome to pe na espace moko munene auto kobongisa organisation wana
oyo salaka ezalaka initiative neti oyo ya bobongisa na velodrome okutana bapasteur ezalaka yo moko ou bien ya mosusu oza na collège ya basali ya nzambe oyo bosanganaka ye mosusu ata na kitambo to nini bapesa opi baide wana eza conviction oyo nzambe atiaka katikati na motu. La vision ne peut pas sortir de deux personnes à la fois. Il n'y a qu'un seul visionnaire qui peut appeler les collaborateurs. Donc, tant on a eu conviction, on a eu vision, et ça, moussala mounene, aux osenga apport, il y a ba papa, il y a ba yaya, il y a ba collègue. Nous mouni n'attendre maintenant devant tous les pasteurs, il y a commune. Alors voilà, Jésus le belé qui Pierre y est moko. Que poussa mouki bois ka filé na yo. Pierre qui y bois qui est moko. Mais tant que quand il na filé, il fallait qu'il ba voisin ba ya, ba bendi ça y est filé wana. Donc la vision est grande que l'Éternel m'a donnée. La conviction, on dit basé dans mon thème mananga. Et sengeli na pousse na pembeni ya bakolo, na pembeni ya bayaya pour tout ça la musala wana. Nebi ke belé bako telemela, bako boya, bako kwate, je ne sais pas moi, mais ma préoccupation est d'appeler tout le monde. Et ceux qui vont accepter, c'est avec eux que tu ressembles la pote nzamba pour sa vision. Donc c'est ça. Voilà. Tous ceux qui parlent chobi tolanda sikonde ba artiste balobaki po ba artiste pe bazalaki tango bozolanda ba image wana bozomona ke ba artiste pe bazalaki wana meni ba pakaloui tomoni ba maswaku ba artiste bazali belé emso atana tangi te ba jino la ono abosanaki atangaki ngate pasteur Ernest toki il y a des artistes qui témoignent que ngali mbalo yo nazwi o ya ngai ya mbalo na zwi o ya ngai pe soki to pusi makanisi musika frère José Nzita lobi Berthet Djonga c'est pour la première fois nakuta na bandeko oyo tozobinela na bango nzambe mingi tokuta na ga soki fachi abengisi biso to yebike kuna mwa profit ali soit matanga moko boye ya mutu moko akufi artiste to kingani mais pour la première fois pona o etali makambo ya nzambe nakuta na ba artiste bandeko nanga oyo bazobina pe pour Nzambe. Oui, ezali ka mangolu. Ezali na ngolu ya Nzambe nde esalemi bongo. Vous savez, l'artiste autant bozoya les autres croyaient qu'il n'a pas bango mbongo pour influencer l'évangélisation. Non, le de la baza batu, baza bandimi. Ba yebi Nzambe, ba sambelaka. Tant ba yaki tout à liboso ba moni que Dieu est là, l'onction est là. Bazoya ba bénéficier par la grâce de Nzambe kat na biso. D'ailleurs, on yebi sayo que n'a qu'une difficulté que tu as moi bambongo pour fallait qu'on puisse bandeko ba travailler qui ne sika oyo le quoi te que José Nzita ya yemba que faut des claviers faut boyer fait tout ba qui ça moi quelques biloko to loi qui instrument pour tout bon ça moi stade dango mais ngana na mbongo te et na qui surpris rien que na offrande wana parmi ba artistes wana ils ont moko de personnes qui offrande de $50 et c'est pour tout ba tout muso mike et bango nyos ba pesa qui ba offrande donc ils ont dit que non, on peut se faire un transport, pour influencer. Non, il y a peu de choses. Il y a la grâce, même frère, je t'invite sur l'hôtel, au monde qui a engagé le corps, il y a peu de choses. À bonner, à participer à la prédiction, à sceller la prédiction. Donc, à vous rencontre, il y a banana Nzambe. Donc, ce n'était pas que le comment organiser la pensée à Moutou. Non, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui a fait que tous alla tout répondre tala artiste n'a pas ça pour l'empakaloui avant de que musique aye na se ya mbula abisu na selika ka mbulo en tout cas ainsi mbate fuka na la violence sunya ta benga teninga vosa yi papa na ko kité na bonga mina bima bo mbula na meko zela muke mbula ngozo ketete RLK azo regretter do ba yebi ke Nzambe azane sika oyo tant na bondela rapport na bango Nzambe wana manifestaka donc c'est ça. Merci Nzambe wana manifestaka to comme na suka émission na biso pasteur Ernest Mungu batu nyonso balandi biso pesa numéro na yo adresse église puis ndenge uyamba bandeko bakozonga na plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 na WhatsApp bakozonga 24 sur 24 soit na Facebook bakozonga na Ernest Mungu. Ernest Mungu. Toujours mis na commune ya Kintambo, na arena biso maison Mbungu, en allant vers Vélodrome, avenue Kimvu, la numéro 3, église bénie de Dieu. Tout semble la rabat jours impair. Lundi, mercredi, vendredi, 16h30, 18h30. Dimanche, toi, on a 2 kilts.
7h30, 10h, 10h30, 13h. Chaque premier dimanche, il y a mois. Le rôle à dimanche, tu auras un culte unique de 9h à 13h. Chaque premier dimanche, il y a mois, tu auras un adorateur, autre benga kapona, bango, to tombo lanzambe. Le rôle à dimanche, le 7 février, tu auras un frère Nabiso, Moïse Matuta. Et tout ce qui se passe ici, ça passe dans notre chaîne YouTube, Béni de Dieu TV. Béni de Dieu TV. Programme nous sur la PC et ça en direct dans Béni de Dieu TV. Et chaque jour, de 5h45 à 6h45, toujours en direct dans Béni de Dieu TV. Merci, Pasteur Ernest Mongour. Olobi nengo yambara te pour batumsu ba oloba yambara journée ni na journée. Yambaka chaque mardi à partir à 7h juste et chaque dimanche après deuxième kilt. Voilà, chaque mardi à partir il y a 10h juste. 7h juste, 7h. 7h juste et chaque dimanche après deuxième kilt. Chobinzunga to komi na suka ya émission na biso. Voilà, to komi na suka ya émission na biso Chobinzunga merci pe équipe mobimba oyo balandi biso lelo pe o basali musala kitoko. Vraiment na mingi ya koloba te bolandi nyonso oyo eleki ponanga moto na Nzambe journaliste mboka oyo tukutana na bino mbala ya sima Joël Capital le visionnaire. Ciao.